show na quelle réunion? Et dit mon cher Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Ritualité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso bala Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosangili sanga boboto oneko esengo mbote mingi na balandi banso ya radio Lisanga. Pokwa mwalelo, pokwa mokolo mwa mibale ya mokolo mwa mardi 16 octobre 2012 tokutani na bino lisusu na nzela oyo ya radio Lisanga po tokaba na bino ngonga oyo ya motuya na ndenge ya bomesano de 19h à 20h tosalaka direct boye balandaka biso mpe na baposte na bango ya radio na FM na kati ngoma Amsterdam to na ndinga totondi bino botondi mingi mpe bayebanso esika nyonso bokolanda biso na nzela ya wewewe bo tondi mingi na bino banso. Radio Lisanga yango esalemi na Fondation Lisanga, point de soutien congolais à partir de Amsterdam awa toko emettre pe Fondation Lisanga ezali pona baibanso baimboka baibanso ba oyo to biangami bato ya mangala to baibalobaka lingala. Fondation Lisanga eko sunga baiba mboka pepe démocratique du Congo pe baibanso bamone te bazali lié na culture na biso na mai bako kutana kana ngo na mboka Pays-Bas na lolenge nyonso to aliwana toko sunga pe baiba kotala makambo oyo ekoleka na mboka pepe démocratique du Congo na tango bai na likanisi ete bakoluka koyeba nzela nini bakoki kotambola mpona kosala ete makambo na bango makende liboso. Fondation Lisanga, point de soutien congolais, etalisaka nzela na bomwinda mpona kosala ete moto soki alingi kotambola amona esika ya kotia lokolo malamu. Matondo mingi lisusu na bino banso bokolanda biso nde biso tolobaka tango nyonso ete tolobaka pona baibanso na tango oyo tozali bango koka lisusu kolobela makambo na bango te oyo bakweli pamba te basili kosala bango mabe mingi na mburamatari oyo azali na makambo mabe lokola na mboka ya République démocratique du Congo. Toyebi ete nano makambo matamboli te na ndenge longo bani oyo bakotosa bomoto kuna na kati na mboka nde tolobelaka baibanso oyo bakokpeaka na makambo mabe kuna ya baye bako biangama bakambi ya mboka nde tozangaka te kotia liloba pona bango. Yango biso toyaka mingi awa na masolo matali basusu oyo bakokoka sukoloba te boye makanisi na biso ekei na Firmin ya Ngambi, président ya organisation biangami paix sur terre kuna mboka République démocratique du Congo mingi na province orientale ye bakanga ye ese sali siko pe mwa bambula to misato boye soki totali malamu ko koselaka ye likambo na koluka kosala coup d'état na imposteur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila
o etikala telelo yo ko zala démontrer te na justice nenge te yuseb na mikolo mileki de to kosenga kampenza ete ba tikaye libre. To tangi e boye exemple na ba mingi yo peto tangaka tango nyonso na ba boma pe na ntina oyo bango ba telemela pona batosa kibomoto na mboka République démocratique du Congo yo pezana no démocratie yango toko bianga yango na démocratique wana nano esiliko monana te. Koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Na bolobi boye toko banda ya biso programa pokwa mwalelo penza na botalisi na ndenge likambo oyo elikana mboka République démocratique du Congo. Toko tiela bino prédication ya pasteur Albert Lukusa oyo ba mobomaki kuna mboka République démocratique du Congo na bato ya Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila ko mona ete ye abandaki koloba penza bo sembo na ba prédication na ye. Biso toko tiela bino prédication na ye oyo moko mwa eteni nango po ete bino moko bo kokala kososola na maye ye a lobaki. Ce n'est pas juste fait. C'est pour dire que pour les étrangers, voilà le principe. Dieu n'a jamais dit qu'il veut utiliser les étrangers pour diriger un pays. Mais quand il trouve au milieu de son peuple, dans le pays, qu'il y a tous les insensés que nous avons dans le pays ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter un étranger. Je vous dis en passant que la dynastie royale belge est dirigée par les Allemands. Pourquoi les Belges, avec leur petit esprit là, les Flamands et les Wallons ne se sont pas entendus? Depuis l'aube de génération, c'est ainsi que Dieu a dit, comme c'est insensé des Wallons et des Flamands ne s'entendent pas, je leur donne une dynastie neutre. Ce sont les Allemands qui dirigent les Belges. Ça marche, hein? Je ne suis contre personne. C'est ainsi que si vous continuez comme ça, les Rwandais vont nous diriger. Je vais continuer à expliquer. Ah oui, nous ne savons pas d'origine. D'accord, mais vous qui avez des origines vraies, les origines indiscutables, là, vous faites quoi? Comment vous me regardez comme ça? J'ai mal parlé. D'abord, l'Amérique est dirigée par les Irlandais. Est-ce que vous savez ça? Les Indiens, ils ont été trop simples. On les a eu. Congolais, je vous dis, si nous ne faisons pas attention, est-ce que je peux vous diriger, pas en tant que pasteur, hein? C'est un message à la nation. Quand nous allons aux États-Unis, vous trouvez que nos frères rwandais là, ils ont des lobbies où ils entrent à tout moment au Congrès américain et discutent de leurs problèmes. Nous les Congolais, nous sommes, même aux États-Unis là, toujours le système au Congo, c'est toujours divisé par boum-baf. Je n'ai pas confiance, je m'excuse, que Dieu nous aide. C'est ainsi que Dieu, voyant qu'aucun magicien d'Égypte n'a interprété les songes de Pharaon, il suscite les paquetiers. Dites à Pharaon qu'il y a quelqu'un. On va chercher Joseph. On rase les gars, frère. On va vous chercher un étranger. On le rase bien. On le parfume. Il s'habille. Il est élégant. Pour lui là. Oh, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci dit. Naboué va polémique.
loin comme moi pour vous parler clairement. Parce que ici au Congo, les politiques n'avons pas des gens qui expliquent les choses. Après la polémique, je suis là, je suis là. Joseph arrive, Pharaon parle, il est détendu. Hein? Est-ce que dans son cœur, Joseph ne se disait pas quand même, mais ces Égyptiens, donc au milieu de tous ici, il n'y a personne qui pouvait comprendre juste une simple chose, les épis gras, les épis maigres, hein, les vaches grasses et les vaches maigres, et tout. Vous savez, quand vous connaissez, même si vous êtes humble comment, et que vous ne montrez pas l'orgueil, mais au fond de vous, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez? Est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que ce n'est pas vrai. Quand vous constatez quelque chose que vous comprenez aussi facilement, mais vous ne vous moquez pas ouvertement. Remarquez le langage. Je vais vous dire à Pharaon, ce que Pharaon a vu, c'est une même chose. Il n'y a pas de songe là-bas, c'est... Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu d'ironie? C'est la même chose. Pharaon a vu seulement cette année d'abondance accompagnée, suivie de cette année de disette. Et puis il ne se propose pas, il dit bon, voilà, que Pharaon trouve un homme qui soit assez intelligent pour organiser les choses et faire un plan de redressement. Un plan septennal. Ça va commencer aujourd'hui. Je crois que Joseph était détendu. Comme pour dire, vous m'avez mis en prison ici, que j'avais pris la femme de Potiphar. Vous voyez maintenant que c'est difficile de... Vous savez, quand quelqu'un connaît, ça lui donne une certaine assurance, une certaine détente là. Qu'on fasse, qu'on prélève seulement un cinquième de production et puis qu'on fasse les magasins d'approvisionnement et qu'on mette dans la tête un homme et tout et tout et tout. Alors Pharaon lui-même dit, trouverions encore un homme. Frère, si on n'a pas trouvé parmi les Congolais, on a trouvé parmi les Rwandais, maintenant on fait comment? Non, nous sommes des serviteurs de Dieu, ne mettons pas les émotions. Nous ne voulons pas les Rwandais, nous ne voulons pas les Tessis, nous ne voulons pas les Hutus. D'accord, mais nous avons trouvé qui? Vous voyez comment nous nous amourions là? D'abord, en tant que Congolais, nous ne nous acceptons pas. Dieu va trouver quelqu'un pour nous départager. Je sais que c'est choquant. Rentrons maintenant à la nationalité. Parce que Dieu aime tout le monde. Le jour que Dieu trouvera qu'il doit mettre un Rwandais confirmé ici, il va le mettre. N'est-ce pas qu'ici au Katanga, parfois on dit, au lieu d'un Kassaïen qu'on nous amène même un blanc? Ce n'est pas vrai. Hein, alors si vous-même vous êtes déjà disposé à ce qu'on vous amène un blanc, Dieu peut aussi vous amener un Rwandais. Ça me change comme ça, vous n'aimez pas. Vous savez, il y a des gens que Dieu a oint. Moi, je suis conscient que Dieu m'a oint pour ouvrir aussi l'intelligence de l'Église hein, sur certaines choses. Vous pouvez m'aimer, ne pas m'aimer. Ça, ce n'est pas le problème. Chacun a son appel. Parce que la récompense véritable de toi et de moi, nous l'aurons de l'autre côté. Là. Parce qu'ici, nous pouvons nous juger comme nous voulons. Look, c'est un péché, je m'en fous, ce n'est pas un problème. Look, c'est ceci. Moi aussi, je peux vous juger. Mais demain, vous saurez que ce que je vous dis, c'est ça. De toute façon, moi, je ne dis pas des choses quand Dieu ne m'en a pas parlé. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a dit. Donc, nous, les Congolais, surtout les serviteurs de Dieu, faisons un effort. Est-ce que nous avons compris hein? Les présidents de la République, les pouvoirs publics ne doivent pas écouter les pasteurs marabouts. Vous savez, vous, en tant que chef, pouvoir public, tous ces pasteurs qui vous ont écrit là. Donc, méfiez-vous aussi. Et vous, les pasteurs qui n'avez jamais écrit, qui faites votre travail normalement, faites-le avec prudence. Vous ne savez pas qui fait quoi avec qui, quand et pour quelle raison. Vous allez vous retrouver pensant que vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train de servir des causes que nous ne pouvons pas expliquer. J'ai pris cette liberté de parler en tant que serviteur de Dieu. En ce qui concerne l'Église, nous avons un rôle à jouer. Ce n'est pas une association de pasteurs à cause de la tribu qui pourra donner la force au chef de l'État. Il y a des pasteurs qui se sont réunis
par rapport à leur tribu pour soutenir le chef de l'État. J'aimerais leur dire que c'est faux. J'aimerais dire au chef de l'État que c'est une illusion, c'est un leurre. C'est Dieu qui décide de te donner le pouvoir de t'y maintenir ou de t'enlever. Notre bonne volonté, même pendant que je parle là, ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Alors autant écouter un pasteur qui peut te dire, Excellence, ici évite le tribalisme, évite la corruption, évite l'injustice et Dieu te bénira. Pour ma part, je n'ai pas un problème avec l'espace présidentiel. Mais je sais que tous dans l'espace présidentiel ne sont pas toujours des Congolais authentiques. Donc qu'ils s'acceptent et qu'ils comprennent que Dieu est capable de maintenir qui il veut, quand il veut. Dans l'espace présidentiel, nous avons des Sénégalais. Nous avons aussi des Congolais, nous avons des Tutsis, nous avons tout. Alors, moi je pense simplement que comme nous les Congolais, nous avons échoué, Dieu lui-même était capable de mettre qui il veut. Le dernier ou l'avant-dernier point, je vais parler du parallélisme entre l'échec des plateformes politiques et l'échec des plateformes d'église. Les politiciens se sont réunis dans beaucoup de plateformes. À l'époque, le MPR, l'UDPS, l'UFERI et les autres partis politiques. Par la suite, ils ont essayé de former des cartels. L'Union sacrée, le ceci et cela. Nous avons vu des défections, ils n'ont pas parlé le même langage, donc ils n'ont pas été en mesure de nous encadrer et de nous conduire. L'Église s'est levée à prétendre que le jour que nous, les chrétiens, nous prendrons le pouvoir, nous serons en mesure de mener à bon port les choses. Je suis désolé, malheureusement, de dire aujourd'hui que l'Église a même échoué plus que les politiciens. Premièrement, chaque pasteur a tendance à ne pas soutenir une association d'autres pasteurs et à créer seulement son association et croire que c'est la meilleure. Deuxièmement, entre les associations de pasteurs, on se tire des boulets dessus. Personne ne respecte personne et quand nous suivons sur les antennes, c'est des pasteurs qui s'insultent. Allez surtout à Kinshasa, vous verrez que c'est une déception très grave. N'est-ce pas, pasteur Timothée? Quel est ce message que nous, les pasteurs, nous pouvons communiquer à la nation à l'occasion de l'indépendance quand nous-mêmes nous ne savons pas nous unir? Troisième chose, il n'y a que les églises qui ne peuvent trouver aucune solution de paix dans les conflits entre serviteurs de Dieu. Mais si déjà, au niveau de nos églises, où nous n'avons que 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000, 4000, nous ne pouvons pas nous entendre, qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de la nation? Faut-il rappeler que dans les deux régimes de Laurent Kabila et de Joseph Kabila, excusez-moi, beaucoup de chrétiens ont été nommés à certains postes. Mais quel chrétien a fait quoi? Ça signifie que jusqu'ici, nous en tant qu'Église, nous ne sommes pas différents des politiciens dans le comportement. La seule différence, c'est que nous invoquons le nom de Jésus, alors nous l'invoquons mal. Jésus étant un rassembleur, nous ne pouvions pas nous retrouver. Un moindre problème entre les églises, entre les pasteurs, on n'arrive jamais à trouver de solution. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Puis-je faire un pas? De tous ceux qui ont été nommés ministres, gouverneurs, à quelque poste que ce soit, de la gestion de la chose publique, a donné un témoignage. Un beau témoignage. Or, la Bible, notre Bible dit ceci: celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera les grandes. Parce que tous ceux-là que nous avons eus, comme nos représentants en tant qu'Église, ministres, directeurs de ceci, de bureau, gouverneurs, personne n'a donné un témoignage qui glorifie l'Église. Qu'est-ce que nous devons attendre de l'Église elle-même? L'Église est à la case du départ. L'Église n'a pas encore un message. La lettre tue, c'est l'esprit qui vérifie. L'Église a besoin d'abord de se redresser, de se reprendre, avant de prétendre que nous allons conduire le pays à la paix. Qu'à cela ne tienne, il
Faut-il réellement que pour le redressement économique de ce pays, qu'il y ait des chrétiens à la tête? Je ne crois pas. Tous les pays qui sont prospères dans le monde ne sont pas dirigés par les chrétiens. Et aussi parce que les chrétiens congolais n'ont pas donné de preuves de maturité. Pourquoi devons-nous leur faire confiance? Pour ma part, je ne pense pas que même au moment des élections, à moins que Dieu m'en dise autrement, que je soutiendrai encore la candidature d'un chrétien. Tous les chrétiens sont en train de travailler en politique comme ils font les affaires, comme ils travaillent dans les sociétés pour leur famille. Personne n'a travaillé pour l'église de Dieu. Personne n'a propulsé d'autres chrétiens. Dans les enseignements, nous disons toujours, dès que nous sommes là, les chrétiens, nous devons avoir une action concertée, une politique concertée. Mais sur le terrain, quelqu'un peut-il me contredire sur ce que je dis? N'avons-nous pas eu de gouverneurs chrétiens? N'avons-nous pas eu de ministres chrétiens? N'avons-nous pas eu de directeurs de bureaux de chrétiens? Ils ont fait quoi, pour qui et pour quelle église? Tout ce que les chrétiens ont trouvé à faire, c'est dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils quittent leurs églises, disent vous savez, compte tenu de mon rang. Ah bon? Merci pour les rangs. Mais les rangs, on l'a eu aujourd'hui, on l'a perdu. On l'a eu hier, on l'a perdu aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer à prier pour que les chrétiens aient encore des rangs. Et quand ils seront dans les rangs, ils vont nous quitter pour dire qu'ils ne sont pas de notre niveau. Et quand ils vont perdre, ils vont revenir à nous pour que nous continuions à prier. L'Église, est-ce que nous devons continuer à être naïfs? Vous connaissez un chrétien qui a fait quelque chose dans ce pays depuis les derniers mandats, 7 ans, de 2 présidents Kabila qui ont quand même nommé des chrétiens à beaucoup de postes. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je dis? Est-ce qu'on peut leur reprocher de n'avoir pas nommé les chrétiens? Mais vous avez un souvenir de ce qu'un chrétien a fait de bon? Est-ce que nous avons un élément de défense pour dire quand notre frère tel chrétien était là, vous avez vu la différence? Est-ce que nous avons ça? Sans rejeter en bloc les chrétiens, j'aimerais que l'Église revienne à une prise de conscience réelle pour dire jusque-là, nous n'avons rien fait. Que Dieu nous aide, parce qu'après tout, nous pouvons aussi dire ne pensons plus aux événements passés, ne considérons pas ce qui est ancien, que Dieu fasse une chose nouvelle sur le point d'arriver. Quelqu'un dit Amen. Je termine en disant au 7e point, je le dis en passant, nous les chrétiens soyons aussi sages et équilibrés. Le Congo n'est pas une théocratie. C'est-à-dire au Congo, il y a aussi les musulmans, ils sont en train de vivre dans ce pays, c'est leur pays. Au Congo, il y a aussi des rosicruciens, il y a aussi des mystiques, il y a des gens de la foi Baha'i. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi droit, un jour, de demander l'audience au chef de l'État de lui parler, en tant que leur patron? Donc c'est pour dire que ne mettons pas les émotions, nous le Congo. Alors, je conclue en disant, ne faisons pas de déclarations inconsidérées. Nous déclarons la République démocratique du Congo, un pays chrétien. Non, ça ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est prêcher l'évangile au cœur de l'homme. L'homme croit en Jésus-Christ, il accepte, il est sauvé. Et si nous devenons de plus en plus nombreux en tant que chrétiens, et surtout en tant que vrais chrétiens, s'il y a élection, nous pourrons dire, pour ces temps-ci, notre candidat, c'est elle. Encore faut-il que nous comprenions ce que je devrais faire encore. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Nous le temps passe pendant quelques minutes. Je suis content que vous soyez venus, malgré tout, malgré l'improvisation, assez nombreux quand même. Est-ce qu'il y a de la joie? Oui. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Est-ce que le message est clair? Oui. Maintenant, avant de prier pour vous, je vous dis ceci. Ce message, c'est un message d'amour pour notre pays. On ne fait pas une nouvelle sans casser les yeux. Il faut se dire la vérité, n'est-ce pas? Nous devons nous aimer, mais en nous disant la vérité, nous pouvons bâtir ce pays. J'aime les hommes qui sont au pouvoir, j'aime les chrétiens, j'aime la nouvelle cité de David,
J'ai voulu que ce message passe. Et dans la... Je dis simplement, nous ne pouvons pas changer la pensée de Dieu sur qui que ce soit. Mais ne faisons pas des embrigadements, n'inventons pas les fausses prophéties et ne flattons pas le pouvoir. Mais nous allons là-bas avec nos intérêts et nous voulons dire les mensonges pour les mettre dans notre poche. Ça ne pourra pas payer. Parce que ce qui est faux reste faux. Ne faisons pas comme Kenania qui a dit tous les prophètes disent du bien. Toi aussi, Michel, dis comme tout le monde. Non, non, tu es serviteur de Dieu. Que tu sois devant le chef de l'État, le gouverneur. Si Dieu te dit, dis-lui qu'il se répand sur tel aspect. Dis-lui seulement. Ne cherche pas l'argent en favorisant ce qui n'est pas bon pour l'intérêt de tout le monde. Nous restons calmes. Tendre Père, nous avons voulu transmettre ce message tel que nous l'avons reçu. Nous prions pour ce pays, nous prions pour les serviteurs que nous sommes, pour les pouvoirs publics, pour les uns et pour les autres. Nous avons besoin que, en tant que ton peuple, nous soyons en mesure de te servir avec efficacité et d'accomplir ta volonté. Balandiradio Lisanga boyoki bino moko ndenge mateya yango ezalaki mokolo wana ndenge totieli bino extrait nango ya ndenge toutaki koyebisa bino na libandeli ya kotiela bino extrait oyo ete Pasteur Albert Lukusa ba sila kobomaye na sima wana adwaki pe ba menace pona ndenge ya bandai kote ya bo polele mingi na likambo ya nationalité ya président na bango imposteur Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila na sima zaki pe obligé a senga excuse atinda mukanda na présidence pona senga excuse kasi e ça qui est kakate nde sila kiko kutana na liwa lokola likama pambate e zalaki ko bomaki boyoki bino moko message na clarté ya message ndenge ezali bandi radio Lisanga bokezwa bino Yesu kitenge tozali kokoba na programme radio Lisanga siko toza 19h30 toko kende tina ngonga 20h kuna toko kende kokabana ndenge ya bomesano kasi baye balanda kabiso pe na sima baye bazana we bisika nzo bazali balanda kabiso ata soki tozali susu na ba onde te na mopepete pona bakwa biso kasi na nzela we tokwa makana biso tango nyonso poto tiaka ba émission na biso ya kala na internet pona bato bakoka pe kolanda toko ke na bino sikoyo toko sola bino na bokuse toko tangela bino na bokuse na makambo ma sia koleka weekend moleki o e marqué mingi toto ba makambo maleki te me makambo yo na weekend moleki oyo ezali ko rappeler biso makambo na mboka République démocratique du Congo ezali ko marqué na mboka République démocratique du Congo nde toko kabolango na bokuse solo boyoki bino moko ezalaki liwa ya Luambo mokolo mwa vendredi 12 octobre nde yaki susu ko rappele biso po ye atika momo na ye mokolo mwa le 12 octobre 1989 ye akufaki awa na Namur na mboka Belgique nde bayaki kokitana nzoto na ye na mboka Kinshasa kuna ba kendeki kosala matanga kokunda ye pelokola abelaki madi bokone jwaki ye tango mwa molai nde na
Belgique azaki pona kozwa lisalisi na minganga ndenge toyebisaki bino ndenge yaki kosukela esi esali 23 ans banda ye atiki biso boye nde ezalaki moko na makambo oyo esilaki pe kozala na mémoire na biso na weekend eleki oyo tokoki koloba ete ekokaki kozala emarke na mboka République démocratique du Congo liwa ya Lwambo 12 octobre ezalaki mokolo vendredi omoleki nde esalaki 23 ans. Sika epai nazali na kati Amerika natamboli moto nagangi mpasi eleki nakomisa kolengalenga mponzo tekomisomo namona ndenge na banda te nalela ya fwala na ngai fongo nasalisali nyonso nazongi mboka mbangu nakuti nzoto ya franco te nakuti selilita nalela ndenge nini wabodi franco lipata nanga franco demi ya mort franco azangi biso engambe mobali alandi kaka boye tabi etoni somo zai afrika na mokili mobimba tolela di franco Solo Lwambo Makiadi Franco de Miamo ye azaki moyebi monene boyebi na mboka République démocratique du Congo eza susu likambo oyo toko rappele bino te biso banso to yebi yango mpenza malamu makasi mingi mpenza. C'est le mec qui a depuis la colonie. Et là. C'est ça que vous le maman de bande. Et toi, quand je viens bien, vous savez, nous c'est la pire malédiction. Ça, il go. Et là. Oh, na sali ninyo. Senzela mwana moninga uzinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo mamono. Mondelanga isoki na siliki. Mwasi alingaka présence ya mobaliye. Oh, tokabola forte. Mabe bandi na yo mpe na ngai. Lokola bato bayebi toluka ekilimo. Senzela mwana ya batoi. Mondela mwana ya batoi. Oh, nasali nino. Senzela mwana moninga uzinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo bamono. Mondelanga isoki na siliki. Mwasi alingaka présence ya mobaliye. Oh, tokabola forte. Mabe bandi na yo mpe na ngai. Lokola bato bayebi toluka ekilimo. Senzela mwana ya batoi. Mondela mwana ya batoi. Oh, nasali nino. Senzela mwana moninga uzinga na pasi. Batelanga na tangwa likambo bamona. Mondelanga esoki na siliki. Mwasi alingaka présence ya mobaliye. Oh, tokabola forte. Mabe bandi na yo mpe na ngai. Lokola bato bayebi toluka ekilimo. Senzela mwana ya batoi. Mondela mwana ya batoi.
bamonaka basi bango baliaka balataka biso mbula mobimba patalo moko na nzoto oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mopele papa oh mama mama aboti ngai mwasi oyo akonyokolo ngai mwasi nzambe apesi ngai etumbu napotaka basi bandeko banyokolo bana ya bato nayoka motema pasi bandeko oh mama oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama oh mama soki abimi azongi kotole epai ya uti te soki okendeki kotrete bafere olobi ozonga olia opema akomi kotuna yo ozalaki wapi outi wapi balobaki boye mwasi na bala na mosolo nani apesi ye autorisation atune epai na uti bandeko oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili baba oh mama oh mama likambo nini ata molataka ndambo liputa eva kosaka yo biso tomonaka bwale oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili baba kuna matata bandeko bino basi bandeko bino nde bokompoto biso bino bokompokolo biso bino moko bokombala biso bino moko bokonyokolo biso tokosala nini bandeko obalani yo na mobali matata mikolo nyonso na ndako bandeko mpona nini boye oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mbula mobimba pantalo moko na nzoto oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili baba koloma na yo azali na pasi na yo osilisi mbongo bana na medikama na farmasi soki azali kokosa yo ayebi sekele na ye bandeko oh mama oh mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili baba mama oh solo wana to beti loembo wana ya Luambo Makiadi matata ya mwasi na mobali pona kotalisa loenge kandi ye penza azalaki makasi na miyembo poye zalina ntina ya ndenge tolobaki likambo toya makambo mibale oyo toki okanisa so totali weekend moleki oyo matali mboka République démocratique du Congo ya liboso ezaki wana le 12 octobre liwa ya Luambo Makiadi. Sikoyo tozali kokela likambo mibale weekend moleki soki likambo nini susu tokanisi mboka République démocratique du Congo
oyo tokoki koloba ete likambo ye etali mboka République démocratique du Congo. Tika topusa na lisusu na makanisi totala likambo nini mosusu oyo ezali lisusu kokangama na mboka République démocratique du Congo na weekend oyo moleki. Solo boyoki Mobutu Sese Seko ezali pe kaka lwambo moto ayembaki lwembo oyo. Mobutu Sese Seko kokungbendu wa Zabanga au pe toko rappele bino te soki azalaki nani. Le maréchal du Zaïre ye asilaki kobotama le 14 octobre 1930 na ndenge bami nde boyebi ayaki kotika biso na bokono ya cancer ou ya belaki le 7 septembre 1997 to 1997 to taliboye to monaki na maimalekaki weekendo moleki le 14 octobre nde zalaki mokolo mwa dimanche moleki moyaki lisusu na ba mémoire ya République démocratique du Congo kotali sabato mbotama ya président ou ya deuxième république ou ça qui plus de 30 ans na pouvoir nde yango ezali ekamo susu oyo tokoki kolobete so totali weekend oyo pona mboka République démocratique du Congo. Wana toyoki ezali groupe animation ya Shaba na tango wana Katanga oyo ezalaki ko yembela Maréchal Mobutu Sese Seko kokungbendu wa Zabanga. Wana ça fait partie de l'histoire na biso nde soki tokoyeba boye kotinda biso na ba conscience makasi mingi koleka po tokomona ete ba leloyo ba yembelaka pe banga komona mokonzi na mboka République démocratique du Congo tobiangi l'imposteur Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila kasi toza siko na ntango nini po bako luka koyisa biso contrainte ezali to tali bien ba parti politique ezali belé bako benga basusu ya pouvoir basusu opposition na tango moto asali choix na ye na note kasi amiti lokola ke kuna balobi il faut soki te na kozwa ba problème mais nano la kisi choix na yote poto mona soko zwa ba problème kasi na tango wana ya Mobutu Sese Seko kokungbendu wa Zabanga ezalaki choix te ezalaki be parti moko bato baso be wana
oyembi te balobaki olinga te ozali na impère na libumu na mama na ozali na impère. Donc totala makambo na ba contexte na soki ezali na tango siko balobi ete bapesi bato choix soki yo moko kimi mbango okende kote mosusu po kosana koloba ete non moyen ya kopona ezalaki te yango nayimbelaki ebe wana kasi tango ye mpe bapesi yo lo meya yebe ete biso tokomona yango ebe na ndenge ezali wana ezali choix na yo nde osali wana ezali likambo ya mibale ndenge tolobaki oyo soki tokanisi weekend omoleki mpona mboka République démocratique du Congo tokoki kokanisa likambo mosusu elekaki le 14 octobre yango ezali nde mbotama ya Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Azabanga oyo pe asila kotika biso lokola pe tolobaki Luambo Makiadi atikaki biso le 12 octobre pe kpeyaki ya liboso oyo tokaki okanisa nango makambo na mboka République démocratique du Congo na weekend oyo moleki. Balandi radio Lisanga toza kokoba wana nde penza to soli na bino boye toko talaka makambo ndenge toko monela po to kabolango na bino banso na ndenge to moneli wana na bokuse na bolai etalaka beboye po to koba na masolo to koyebisa bino na ntango oyo toko solaka na bino boye to betaki bino mwala wembo mambi yembo oyo etalaki batina makambo mibale oyo malekaki oyo toki okanisa nango weekend oyo moleki na mboka République démocratique du Congo ezalaki na ndeko mosusu autaki kozwa contact na biso awa boye ayebisi biso ete tango mosusu tobosani likambo monene événement monene utaki oleka weekend oyo na mboka République démocratique du Congo nde biso oyebisi ete tozali koloba makambo oyo matali mboka République démocratique du Congo makambo matali bapaya te ya lobi te eza mpenza na likambo oyo elekaki kasi biso tosili komona yango te kasi atangeli biso likambo na minoko alobi monoko mwa français biso mpe tolobi ebongo monoko mwa lingala nde esaki boye etie pito pale ye akotanga likambo na francophonie biso tokotanga likambo na lingalaphonie ye akotanga likambo na Kinshasa biso tokotanga likambo na Bruxelles Kinshasa Bruxelles na monoko pesi bato pito pale nde yango toyebisaki ete pona toluka tokitisa besprit na biso bato banso bayeba ete bozoba ezali na monoko ya bapaya toko yoka oyo elekaki na tina na balangi na mboka République démocratique du Congo na mokolo moko boye oyo bino moko boko yoka toseka na biso pe soki tolingi epekisami te. Sœur Jérémy. Nous sommes ici à l'intérieur même de l'église. Le culte va commencer. Alléluia. Amen. Nous allons laisser maintenant la place à notre pasteur qui va nous présenter l'orateur d'aujourd'hui qui nous vient de Paris. S'il vous plaît, pasteur, vous avez le micro, vous avez la parole. Merci beaucoup, frère bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Je suis très content aujourd'hui et privilégié parce que aujourd'hui nous recevons mon collègue de Paris qui vient pour nous enseigner de la part de l'Éternel. Il est là, le minant homme de Dieu. Alléluia. Il est là, présent, il est venu avec un message particulier. C'est la bouche autorisée. Alléluia. C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme des feux. Alléluia. Il va se lever. On va accueillir le pasteur Jérémie avec des acclamations, s'il vous plaît, des acclamations. Alléluia. Il est là, l'homme de Dieu. Il va vous parler. Merci. Bonjour, pasteur Jérémie. Bonjour, chers collègues. Alléluia. Merci, papa. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé. J'ai aimé cette façon de dire Alléluia. Je le prends et je vais l'amener à Paris. Merci beaucoup.
Alors, comprenez que je débarque de Paris. Je suis venu tellement dans la précipitation que je n'ai pas pu venir avec mon frère qui m'a toujours interprété. Qu'à cela ne tienne, je vais devoir demander à un bien-aimé qui est touché par l'esprit dans la salle de monter ici pour interpréter le message, parce que vous savez, moi j'ai fait 25 ans, hein, j'ai fait 25 ans en France, donc comprenez mon accent, donc c'est pas moi, hein, c'est papa et maman, ils ont beaucoup voyagé, ils m'ont emmené avec eux, j'ai vécu là-bas, donc c'est ça. Alors je voudrais un interprète pour simplifier les choses, pour vous permettre une meilleure audition. Merci. Bien-aimé, tu peux venir, oui, merci, merci bien-aimé, merci, venez. On vous appelle comment, bien-aimé? Frère Grégoire Mbalanganda. Ok. Voilà. Nous allons commencer. On a commis beaucoup de péchés au Congo, hein. Je suis passé à Willery, j'ai entendu de rumeurs. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, papa, j'ai dit rumeurs. Eh, papa, mais j'ai dit. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Bon, d'accord, on continue. Jésus a quitté de Jérusalem à Jéricho. Non. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a au juste, mon frère? Quand les gens diront paix et sûreté, oh là là, j'en crois pas mes oreilles là. Jésus ne s'est pas limité. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Au sommaire de ma prédication, je remarquais de mésententes au sein de l'église. Oh, ok, c'est bon, mon frère, c'est bon. Doucement. Hein? Allons-y doucement, ça va? Vous savez très bien que vous êtes très éloquent, mes bien-aimés. Oh non, Balanganda, j'ai dit éloquent. Là, tu recommences, hein? Oh mon Dieu, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Croyez-moi, bien-aimé. Mais j'ai dit croyez-moi. Oh, soutiens-moi, Yahweh. Comme ça, tu risques de cracher des insanités, Mbalanganda. Bon, écoutez, pour tout éviter, nous tendons vers la fin de notre prédication. Oh là. Bon, d'accord. J'ai demandé à la diaconesse de quitter le premier rangé. Est-ce que c'est fait? Ouf. Hier à la permanence, on nous a servi de la viande boucanée. Moi, je mange pas de la viande boucanée. Oh papa, même viande boucanée, vous savez pas ce que c'est. Oh papa, Bon d'accord. Ma belle-sœur qui est ici vient de la Suède. Mais c'est une abomination ça. En tout cas, laisse-moi parler un peu à Lingala. Pasteur, kabonanga na mwana oyo ko? Kabonanga na mwana oyo. Papa pasteur, distribue-moi avec cet enfant. Dis, tais-toi. Non mais allez, va t'asseoir, païen. Va de là l'asseoir, païni. Oh. Je reviendrai plus prêcher au Congo. Plus jamais, c'est fini. Mais vous êtes possédé ou comment? Oh, il y a qui paye un lingo comment? Mais c'est quoi ça? Attends, je vais te casser la gueule. Non, on est en... Balanderdio lisanga wana ndeza kindeto sakibino na tina na balangi bo zubino moko matea na ndengelongo bani toka sabino pe elobaki Thomas Sankara alobaki tokotanga on peut tuer un homme mais pas ses idées yango wana to isibino bo epo tokanisi ye Salimbula 25 banda ye azaraki assassiné ye capitaine Thomas Sankara azaki assassiné le 15 octobre. Yango to kanisi epeboye na mokolo mwalelo ya le 16 octobre. Solo balandi radio lisanga
to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino ya kolanda biso na radio Lisanga na mokolo mwa pokwa mwa lelo oyo ndenge ya bomesano tokomi kopusana pene na ntango oyo tokokabona na bino. Ngai yo bino Yesu kitenge na pesi bino mpenza pokwa elamu bo zala makasi nzoto kolongono bo lata malamu pamba te malilo masiliko ingela na bikuku na biso koka kota kati na banda kote po ekpesa biso na bokono te. Toteleme toika mpiko na manso toinango bye na libanda koluka kotala olenge kani bokotia lokolo malamu na bamboka nyonso bofandi na peiba kotala monoko mosusu pe olenge kani yo okometrize yango po esala te lokola botiko yoka interpretation yotiko leka awa boye sikoyo. Nde totondi bino botondi mingi tobosana pete ya biso culture nde identité na biso toyebi tokomiyeba pe nakati na monoko boye yango ezali eloko ya motuya pona yango tokaboy na bino na loembo kitoko ba tokoyoka takaka libandeli nango esa eloko te moko mosu pe tokobeta yango su mingi. SD Malaika son d'hiver. Zambe alobaka mobali ya kozwa ya ye mwasi pe bakosala ya bango libota lisanto. Yaneli, Amaleki Jackie, Tantune Chantal, Yabino Leki, Mbe ya kipe motema na ngai Agathe Conan, Ivoirienne. Kadhafi sele motema nanga ya katolika na mama napona yo na motema nanga Patrick Dansile Bantum afitsa kala elo kwelingi motema unga na lingi yo na nzoto na yo ngenga karose okomwimba sultani papa she elo